na tombeli bino bon anniversaire. Il y a indépendance. Na lobby bonne fête. Na bi bon anniversaire. Parce que ata mutazana matanga. So mokolo wana iza anniversaire na ye akozwa moto mosu na lito ya ye saye ndeko. Mes condoléances, mais bon anniversaire quand même. Na lobby bongo po nini po Congo. Ezana matanga, ezana amalgame ya ba matanga. C'est-à-dire que babomi koto yo babomi côté kuna babomi côté boye. Na ebite soki ba politicien ba continuer ko mikumisa po nini. Parce que wana eza musana na bango. Bango fo ba mizwa lokwa tata. Soki na chambre yo. Mwana muka gangi, moyibi akoti. Chambre kuna lisusu moyibi akoti. Chambre mosusu moyibi akoti. Alors baboti fo bo mituna. Et là, on y a ça que miyibi bakote la kabiso boui. Y'a un abi na lobi bonne fête té, na bi bon anniversaire. La simaya nos condoléances na ba bateau baza éprouvé. Parce que biso ba artiste, topé ça appelle climat. Il y a société. Société na biso lelo. Eza isengote. Société na biso lelo eza mawana. Bandeko. To luka moko mosusu to kutana to dialoguer pe. Pour y parler dialogue des cop na biso ya ba congolais. To ba dialoguant, ba dialogueur. Il y a somme. Alors moko mosusu peut to tango to dialoguer entre biso. Bino pesi ba idée na bino biso peto pesi ba idée na biso to moni mbebe za wapi sika nkona ni langezwa bokono na kansi eza mabete. Très cher internaute, vous allez toujours branché pour la colonne d'émission nabinoa.com. Awa tozana hôtel Béatrice de Kosolana artiste belé parce que tozana festival moko ko salima awa festival de la rumba to côté artiste basé belé a to Kosolana ba moko ba pesa butam to apesa idée na eloko oyo e ko salima e ko se passer awa cash na biso ndenge bo monika ka to Kosolana artiste moko na boko ne tozana to monito ke na Kosolana c'est ce qu'on appelle Jean Koubala. Ouais, ça va. Et puis qu'il a mon nom kala to mon reçu to kenda ko bunga Nazali. Ozali zo kala te. Nazara na TV tango nazana ba TV nyoso tout mususu te. À moins que na ba TV musu ba cha élément mususu na sala kala. Mais so nazana ti nazana yobui na ko leka na TV mususu te na ngonga oyo. Nazan kolote mutazaka omniscient, omniprésent. Omnipotente. D'accord. Pour mon yaya zalanika bourdon, azala tellement maillé que donc mon attendait non comme de le battre. Mais Jean Bal tu es au couteau ah ouais tu sais comprendre vraiment nous n'yangozo c'est pas ça parce que tout le monde va misser va se belé. Tu es batté tout le monde carabobé t'es sur un festival c'est quoi? 30 juin. Tous en indépendance et tous en festival ya rumba. Rumba, une élégance, c'est-à-dire mixer les solos à sap, les solos à rumba pour ma solo en ya rumba au gabayanke baba ah moto yo beti forma bien te au bungi rumba moto ngai do basangisa rumba na sap. Ah bon? Les lobbies veut dire lobby, ils ont lobby. Eh bandi lobby. Déjà les lots on a quatre fièvre, tout ça va check-in, c'est-à-dire tout mais comme matos. Maintenant, toi, tu as réglage, tu as la lobby. Tu as na miso bato. Ok, vraiment. En tout cas, non, il y a des gens qui ont bombé le lobby, le festival, il y a des gens qui ont bombé le cadeau, ils ont
tous à la festival ya rumba c'est que tobeta betaka ba rumba ngo na yeba te yusko rumba nini nde bombe biso de question na ngeza rumba ni. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Si on a un funda rumba ngana robeta wana même so bato ba oya souté oyebi mama so abi na olamba pondu mwana mususu aloba o na olia pondu te mama pa lekisi pondu mais mususu pondu wana mera ko ba mixa on habitoyo ya na bo lo barumbu ngana obeta lobi baya bayoka mixage na bitoyo ndenge ça. Ok, na évité bon invité pe ba musicien tout soit banda obesa ka ba musicien na biso ka ya Congo de mutu. Ngai penza na zana organisation te. Non, dans le sens que les solos, attendez que les solos, banda robeta, ou les kits, ou bien que vous êtes belé. Ne non bi dépôt banda que vous allez moni ba musicien musu baza ou bien kaka. Boneti vesam, kulutu sam mangwana. Ozo zoye musicien mususu, to musicien na biso kaka. Poye paza ya biso kaka mabima ou meli avandi kuna mingi. Bongo to bongo te na ebite na ya nulo ndenge nini po na kozana ya nuli parce que nga question na ngeza peut-être on comprend question c'est dans le bi nani ba musicien mususu bango nyoso basaka ba musicien congolais obeza bozana ba surprise mususu bo bombeli biso koma ba message banda owe poni la seki oyoki ba débat ya nationalité zo renye kuna siko nani na kobenga musicien congolais oyo nationalité neza moko pamba nga côté wana pe na yebite wala to kozongela suba débat ya nationalité kuna. En tout cas, papa, je peux comprendre, tu es vraiment clair, tu as répondre des bisous, marquer ça, répondre des bisous par parabole, je peux dire. Vous avez vraiment clarté. Mais tout le monde qui tombe taper un peu du solo, il y a pas musicien à bisou. Par rapport à ce qui se passe, banane des musiciens, nous tous combattre, parce qu'on a musicien beta banda. Et ce salon il est au monde que moi la manco, hein, moi no yebi a beta que musique, les bas, il faut que beta musique banda ba boyer à beta. Et ça là qui on dit. Fali. Il peut falloir éviter que kuna combattant à kanda. Mais il peut falloir makambo ça ba combattant kanda kota kana ngota zaga pété. Mais bon. Point de vue nanga na éviter ce que vous changez nini. Et au plus que aider parce que ça va te belé ba Hollanda, va te belé ba kotala, au plus qu'à point de vue na yo nga penza pona ngai Jean Kubal nga mambo kende boye za la boye. Ndenge salemi go sembo na sepelité au soit ba sali bien. Wana na sola na ba combattant. Bandeko. To luka moko mosusu to kutana to dialoguer pe. Pour y parler dialogue des copes na biso ya ba congolais. To ba dialoguant, ba dialogueur. Il y a somme. Alors, nous commençons peut-être à tango to dialoguer entre biso. Bino pesi ba idée na bino, biso peut-être pesi ba idée na biso. To moni mbebe za wapi. Wapi sika nkona ni langezwa bokono. Nakansi eza mabete. Baza bandeko na biso, toza bandeko na bango. Ayebisa biso esika nkona ni langezwa bokono. Totala soki nkona we ya mbeba to vuzuli to bandeli kolona lisusu po bana ndako bana papa mama baswanaka meza po na wana te nde bakabwanaka ukabwaneko okota tango moke po kandi ezali mais so lisolo ekoti baza bana ya Comment chiter to comme vraiment na suka interview na biso moi mot de la fin na ba salutation par rapport à votre bando. Mot de la fin, il y a interview. Na tombeli bino bon anniversaire. Il y a indépendance. Na lobby bonne fête. Na bi bon anniversaire. Parce que ata motazana matanga. So mokolo wana iza anniversaire na ye. Akozwa moto mosu na lito ya ye saye ndeko. Mes condoléances, mais bon anniversaire quand même. Na lobi bongo po nini po Congo. Ezana matanga, ezana amalgame ya ba matanga.
C'est-à-dire que babomi côté kuna, babomi côté boye. N'habite ceux qui ba politiciens ba continuer comme kumisa po nini. Parce que on est musa na bango. Bango faut ba mizwa lokwa tata. Ceux qui na chambre yo. Moi na muka gangi, moyibi akoti. Chambre kuna lisusu moyibi akoti. Chambre mosusu moyibi akoti. Alors baboti faut bo mituna. Et là qu'on y négocie que miyibi bakote la kabiso boyi. Il y a un lobby bonne fête thé, nabi bon anniversaire. Nasimaya nos condoléances na ba bateau baza éprouvé. Parce que biso ba artiste to peut s'appeler climat. Il y a société. Société na biso lelo eza y sengote. Société na biso lelo eza mawana. Tango tozongela ki FESPAM 1999 1999 nde bato ya Braza banga obenga moto akoma nzembo wana ya FESPAM ngungai ai Kongo eto ai bana ya Kongo tozonga ki FESPAM wana 1999 na komanze mbwango na comment on a version wana pour ezaki neti fait ta musique mais neti pe kopanza matanga ya makambo yaki na Braza ebele toza na anniversaire mais fête mingi penzate. Voilà donc ce que ça résumé ya mona ko loba babulingo na biso eza na forme nini. Nani alingi nani alingi ndenge nini to moto na moto ça examen de conscience moto nyoso tout tango mosu na TV okoya obeti masolo okoteli kana yo mais na ka ya bolingo lobi nini ya bolingo ya yo na yo moko na kana yo na bilanga ya bolingo oloni nini po moto amikosaka te moto akosaka bato bakoki kokosama na maloba ya alobi mais ye moko ami yebi bien yango natindi na zongisi bandeko na examen ya conscience wana 5 ans 7 ans ya anniversaire ya indépendance. Nani aloni nini na Congo? Nani aloni nini na Congo? Nani alobi nini? Ezalo kuta ba politicien ba le kaka ba kosi. Po politique ezelo ko politika. Mais bango pe ba ukaka soni eloko politique na kamwaka. Mais nani aloni nini na bilanga ya bolingo po na Congo? Wana ndemuna ngai na sukisi nango. Merci beaucoup, papa. Genre, namoni vraiment to comme na suka bino moko boyoki. Pomoni ba réponse na ya PC vraiment ça clair na maloba na ye. Alobi malga lobi on ndenge musu na ndenge parabole mais oya za maele na matoya koyoka ayoka a comprendre ma lobi. En tout cas la lingi bino mingi des gros bisous à vous. Bye.